Bonjour la famille, bonjour tout le monde. J'espère que tout va bien chez vous. Dans un indicat que santé za malamu, surtout kimia ekutami na mabota na bino. Vraiment naza ravi, ya roya na bandako na bino, naza ravi ya oleka une fois de plus na ba vie na bino. Lelo tokolobela nini? Lelo tokolobela la jalousie. Ah oui. Eza eloko moko oyo tofivaka na quotidien. Eza eloko moko oyo mutu na mutu quelque part azalaka nango, même si tolingaka kondima te, mais quelque part na sa mitema mutu na mutu aza na kote moko azalaka na jalousie. Donc eza sujet moko oyo mosusu mpe ezalaka mpe tabu mpona koaborde yango, parce que eza mpasi mutu mosusu omona ndenge na kose comporte ezolakisaka aza na jalousie, mais ye moko azondima te kaza jaloux, azondima te kaza jalouse. Donc eza sujet moko mosusu ezalaka tabu na bavi na biso. Donc lelo ngai na ye kolobela yango. Vraiment ezali bonga mama na ngai, votre sœur, votre mère et votre tante. Ndenge na bandeki ni bandeli, ndenge na kolobela jalousie. So na ko définir et on a définir on a ndenge mibale hein. Jalousie mususu ezalaka tant mususu mwasi bi mobali aza jaloux vis-à-vis ya partenaire na ye. Donc aza na crainte, bien azali na ba inquiétude, peut-être partenaire na ye akoki kozala infidèle ou bien akosala eloko moko boye oyo ye ayebi te. Ezopousse sikoyo moto wana azala jaloux, donc bien azala jalouse. Wana eza na kote ya baparte ya mwasi ou bien na ndenge ya mobali. Mais jalousie mosusu ezali na ndenge ya kimutu kaka, na ndenge ya kibato. Donc ozomona ke moninga aza na avantage moko boye songolo, mpe moninga aza na supériorité moko boye, aza na succès moko boye par rapport eloko moko azosala, yo olingi ozwa place na ye, oza na besoin okoma ye, okomi na jalousie vis-à-vis ya mutu wana par rapport ya tant mosusu ya élévation na ye, par rapport tant mosusu ya babien matériel, par rapport tant mosusu ya ndenge na kozala, ndenge na kose comporter, oza jaloux. Donc yango wana ndenge na kodéfinir jalousie na ndenge ya mwasi na mobali ou bien na ndenge ya relation kaka ya bato na mokili. Eloko tokoyeba d'abord so fana loba selon la parole de Dieu. Parole de Dieu elingi makambo ya jalousie te. Donc la preuve ane que Bible interdit biso tozala envier, to envier mutu te, ko envier eloko ya mutu te. Donc Bible na kote na ye a interdire yango complètement. Alobi ke jalousie eza malamu te. Mais na osukaka na kota Bible te parce que biso tozala ba ange te, tozalaka na lola te, tozalaka na paradis te, toza sur terre, toza ba humain, toza na ba défaut, toza ba faiblesse. C'est ça qui fait que na koloba pe na ndenge ya mokili nde toza sur place awa. Na ndenge mokili quelque part biso nyonso, mutu nyonso na bato bandima na bandimaka te, toza na mwa jalousie na kati na biso quelque part. On peut exemple simple hein? Par exemple mwana aye na ndako aye na ba note sur 20 azwi 12. Après yebi so que non camarade na classe ou camarade nango yebi wana azwi 18. Première réaction na tant que parent, pour ni ya que soit 18 que yo que soit 12. Mbala si na oyela nga note lokola ya ye. Quelque part oza jalouse. Quelque part manière na ko loba les la que oza na jalousie on que mwana muninga azwa note ko leka mwana yo. Un exemple de possession mi balé. Muninga na yo a bengi yebi so que non maman camarade nani pardon mobile na ngai kuta sombeli ngai voiture pour pesa nga cadeau anniversaire. Apesi ba détail ndenge ezali ndenge prix ezalaki ba détail nyonso wana. Oh vraiment osepeli merci na sepeli mpona yo. Tamo kati téléphone. Hey bandi ko bude. Mama ngade pina bala na mbali oyo nana zwa cadeau malonga te. Te baninga baza béni, baninga baza na chance na vie, ba pesi cadeau voiture. Ma sœur, ozo sala wana eza déjà jalousie. Si vous avez besoin de la jalousie, vous pouvez dire, mais ça déjà jalousie. Et ça va misato. Moi, c'est mobile nandako. Mobile ça va faire et marcher. Moi, ça va faire et so marcher. Vous à chaque moment, on a ça le comment bon niveau élevé, mobile à moitié bakal. À moitié bakal. Si on a des bakal, on a bien, on a raqué ça dans le caca, jalousie. Pourquoi? À l'unité que moi, c'est naé, à mon niveau mon boy. Donc, c'est pour dire quelque part que, bisognos sont à mokili. Quelque part, moi qui mutuane salaka. Même dès que dans l'église ko sambela. Même dès que tout le monde a centre les kabatu nyonso. Dès que tout le monde a aussi ma bible les kabatu nyonso. Mais au plus profond na biso moko, moi jalousie wana ezalaka.
pourquoi dans le banding wana no dans le sens que jalousie nous ce kozala pe na ndenge mabe te omoni mutu so kozala jaloux na ndenge mabe te mutu so kozala pe jalousie na ndenge kaka ke ase motiver tant mususu lika mususu akanisaka pas ça yango bazwaka courage te tant mususu oyo osali yango opesi force abi ke likambo na linga nasala yango nakoka te asali yango akoki donc tant mususu nga mpe nakokoka nameka nga personnellement soki mutu aza pembeni na ngai azotala vi ndenge wana ekoderange nga te aussi longtemps akozwa ngai comme exemple ou bien ngai nakozwa mutu mosusu comme exemple ke lelo moboye mutu aza autour na nga asali epesi nga motivation epesi nga courage nakoka mpe kosala yango moi personnellement ça ne me dérange pas nakozwa yango te comme jalousie ekomi mabe so ekomi kaka jalousie maladive so ekomi jalousie bajare oyo okomi kolinga ozwa place ya mutu 100% wana nde eloko ezali malamu te lelo nakolakisa bino quelques points oyo ezolakisa yo ke mutu aza pembeni na yo aza jaloux ou aza jalouse na yo. Premier point, so moni mutu moko tour na yo aza très envahissant mutu wana aza envahissant bajara bato oyo alingi ayeba vi na yo banda na A tina Z anga yeba obimaki okendaki wapi ndako sala nini osalaki nini kuno osalaki nana badetail nyonso wana mutu donc mutu aza trop envahissant donc mutu oyo donc expliquons nde nini o azo prendre plus de place na vie na yo o azali ko vraiment azo permettre yo o respirer te eza na ndenge ya amitié eza na ndenge ya couple ezola c'est jalousie eza na kati pour la ndenge ya couple moi so azo kopesa mobali même pas temps à bouger même pas temps à bima avant ata ne baninga basolola et ça déjà jalousie et so l'accès c'est déjà signe donc les gens doivent porter un signe aux l'accès que mutu oyo bien mutu oyo aza jaloux vis-à-vis na yo bien vis-à-vis à mutu aza pembeni na yo donc premier point de notre cité eza mutu aza très envahissant na vie na yo oyo alingi ko rater eloko te oyo ezoleka na vie na linga ba nyonso de A à Z eza déjà signe que eza malamu te tu vois. Et deuxième point, tu vas poser trop de questions. Tu vas poser trop de questions. Encore poser une question même 10 fois. Pour à vérifier si on peut faire même réponse, si on peut faire que l'objet, on peut faire que avant-hier. Parce qu'elle va s'assurer que aye mignon sur la vie na yo. Maman, tu gagnes quoi? Yo ko luko yo vie mutu makasi na ndenge moko boye. Mutu a besoin expliquer moi les kana vie na ye. On a besoin de CTT. On a besoin de solo la na yo. On a besoin de poser trop de questions te. On a besoin de retenir ce motema na ye. On a besoin de rien ko envahir vie na ye te. So mutana poser des explications à couper sur explication. Et là mususu même eloko comment ko étonner nga na poto comment dépasser. Le gars dit que soit poser question soit réponse te. A sauter que poser question bal na yo. A sauter que poser question pas moi si na yo. Et ba misusu bakoma ko utiliser même bana bakoma ko utiliser bana alinga ba makambo ya vie na yo aka ko poser question pa mwana oyo mukie mwana oyo ayebite ke likambo oyo za beso mukile bate aka poser question pa mwana ba beso tuna soko za na ndako asoto abengi mwana na yo ça va maman est à la maison elle fait quoi hier elle a fait quoi donc on se pose pas question nyoso na maman ba oningo ba reposa na nini avantage eza nini oyo ba détail ya vie ya mutu bato baposaka trop de questions ba question normale ezali na ko benga ndeni boza bien osani no olamba ya ko yo linga olamba et ça m'a c'est normal mais quand c'est trop exagéré na ba niveau moko boye et ça c'est normal te si tu poses ba question trop exagérée ani ko ba détail nyonso de A à Z faut faire très attention. Faut faire très attention. Les gens ont signe que la moto a la jalousie makasi vis-à-vis na yo, bien vis-à-vis à moto zane pembeni. Donc faut yeba. Même yo mo personnellement, si moni ko za ba signe on a catch na yo, banda ko travailler ki moto na yo, ça veut dire qu'il y a un souci. Il y a un souci. Tu vois? Et troisième point, bato azaka très possessif. Alingi ozala ya ye moko kaka. Moto ko za yo ye moko ya yo kakate. Parce que mutu adaba pour commencer ça mutu nzambe. On a premier point, adaba mutu nzambe. Deuxième point, peut-être ça mobali na yo,
Masa mwana bato. Aza yaya bato. Aza ba camarade na ye. Donc, à cause de la yo privé na bandenge moko boité. On se comprendre. Moi si à cause de moi si na yo. Masa mwana maman na bona papa na bango, aza ba yane ba leki na ye, aza ba nevele na ba nièce na ye, aza ba camarade na ye. Donc ce qui fait que chaque chose a son temps. Aza moi si na yo, aza mobali na yo, mais aza pe na besoin espace. Pour aza pe na bana na ye, aza pe na ba yane na ye na ba leki na ye. Okoki jamais ko zo monter bato en otage, okomisie privé na yo. Ils allaient hâter. Si vous ça trop possessif, très possessif, trop possessif, le bandé moro boy, à permettre yo au respirer té. Faut okeba. Faut okeba. Et ça peut battre mususu, azaka muninga, azaneka ka camarade. Alinko yoka te que yo zana camarade mususu pembeni. Alingi oza la camarade na ye kaka ya ye kaka. Aza capable ya ko benga yo 10 fois 11 fois pas ba position na yo oza wapi ozo sala nini ozana nani. Aza tellement possessif que tara vandi et quelqu'un mo sali o ebisiete ayo ka na munoko bati mususu abani ko supposer bani ko imaginer que boy ko beteli solo ozana ko bombela ye olingaka ite ozana confiance na ite non cause la relation la moto là c'était que moto comme partie privée na yo non cause moi si a moto et la c'était que faut moto là comme partie comme eloko na yo privé non koza mobali ya mutu la sik mobali wana akoma ya yo na sens que azala susa ba ndeko te azala susa ba parenté azala susa ba amité azala susa ba collègue te aza na kasho ya aza mutu a kasho aza na prison aza na droit au vivre hein? Oui aza na droit au vivre hein? C'est comme mutu a trop possessif faut se poser la question il y a un souci et comme la jalousie eza na kati omoni. Voilà, c'est le troisième point to aborder. Quatrième point, si on me tourne qui te rabaisse souvent, qui te critique à ton absence, faut pas se poser question. Mutu a tendance ya ko rabaisser yo nyonso. Et là on so yo sala a ko kaka défaut. Et là on yo sala a ko kaka ba faille. eloko nyonso oyo eleki na maboko na yo akolukela yango kaka eloko moko oyo osalaki ezala bien te fo okeba leni yakolobelaka basine oyo elakisaka moto aza jaloux moto ta mosusu aza jaloux na yo be yo moko mpe basine oyo manifestaka ta mosusu oza jaloux ya moto mosusu ta mosusu oza na jalousie ya moninga oza notour eza basine fo toyebaka moto oza bato bilo mosusu mikimi fo toyebaka po toyeba nini koyekola po tomeka kochange mpo moto aza nekaka moto ozo comprendre toza na biso kaka bato mais faut tout ça be fort blom ça mikimo to yeko la façon tout ça be fort tout ça la en paix na ba to tourna biso so moni muto arabesa ka yo nyonso parce que mettre les solo ma kitoko le roi ma kitoko ka kezali ye azongi na passé na yo akel lukela au défaut ye ko tena na ebaka ye ko ta zala kitoko te pourquoi parce que muto ma sali compliment que ozaka vrai chéri hein ye ko ye azaka vrai chéri parce que na ebaka na passé zala kitoko te mutu moko akumisi eloko moko osali eloko moko olati ke ya sapato no kitoko na sepe nango sia basapato ayeko yeko kolata na poto na fuya bakone eba kolata sapato ya ba jalousie moko mal placé oza na milieu moko oyo oza à l'aise oza épanoui oza na baninga mosusu oyokana très bien ye azongisi yo na passé série oyo ozalaka na mutu te ye kutu ye kaka sikoyo akomi na bato ti ye azala moto ya bato te alinga kozalaka ye moko so monika moto alingi korabaisse yo nyonso kominimize yo kodiminue yo nyonso partout fo okeba ya un souci ozo comprendre so mpe yo mpe na motema na yo ozomona koza na tendance o vis-à-vis ya motu moko boye banda korevoir ndenge na kosala mpo oluka kimia na bato bazotour na yo tu vois wana eza lokola quatrième point to aborder cinquième point na biso yali motu oyo aza na jalousie vis-à-vis na yo aza na tendance ya ko se comparer na yo aza na tendance ya ko imiter yo na ningi tozala clair ko imiter eza mabe te en soi so moninga asala eloko oyo olingaka osala okokaka te okoki kotala moninga na comme exemple o apprendre baficele eloko wana po mpe okoka eza mabe te mais soki ekomi habitude ekomi
comparaison on est comme le col à boza na guerre le col ndeti boza na compétition faut keba il faut keba ça veut dire que quelque part il y a un souci il faut que on tala on a mis sur aigle il faut qu'on tala on a mis sur nyonso on comprendre qu'est-ce qui ne va pas au moins tala mokili toza batu batu nyonso liaka na bango baza ba master na oti batu nyonso melaka na bango baza batu na oti baza batu na oti Olanda dernièrement pasteur moi ça côté à lobby ba jaloux na baza partout même dans milliers ouais bato yo s'attendra le moins mais ça mutu mo quelque part oyo alinga côté alors que ça soit disant mutu na mais alinga côté tu pas lingo jamais tout ce qui te touche il dérange kaé tout ce qui tourne autour de toi il dérange kaé ozomona so moni ba imitation moko boye ba ndenge moko boye comme ndeti boza na guerre ndeti boza na compétition ndeti ke lokwa yo somi lipapa oyo ya 10 euros ye façon lipapa ya 100 euros la so yo za niveau na été faut banda ko keba déjà ko banda da ko za position ya ndenge no ko longa na milieu wana oko ça effort de façon que o tia pas à l'aise hein tant azo ya ko senta banda ko se comparer ozo motiver pe na ba démarche na ye ozo soutenir pa démarche de façon ka mona ki ozo na besoin na niveau moko yo moko to besoin pas tout pas ebele et ça la bien et tia à l'aise mais so moni ki imitation comme na ndenge moko ya malamu te il faut kokeba to ça kaka bato tu vois, on met accent sur ça. Pour que nous, à ça, c'est un autre ensemble, la ranaï. À ça, il y a un quartier, tu colles ensemble, il y a, beaucoup ensemble, tu vas rabat Mickey. Eh, tu vas rabat Mickey, et que vous aurez resté à mon mungwa, et c'est que madame, parce que nous aussi à mon mungwa. Mais le recommande le que aussi à yo pili, mais comme qu'on changer. Vieux andengwana, donc, faut au keba. Tu vois? Donc, on est avec le col à 5e point à bisso. 6e point, moutou à ça jaloux na yo. Azalaka tellement na esengo ya koyeba ki yo o échoué. Azalaka na esengo ya koyeba ki na vie na ope échec et salami. Azalaka na esengo ya koyeba ki na vie na ona minute oyo oza pe ba difficulté, oza na ba problème. Donc ezo sala e bonheur, muso ça va courage bona sikyo penza hey okanisa ke zaka yo ka to moni ke siko po échoué. Muso oza courage alobi na openza oyoki o comprendre cœur na ye. Muso o biso ke mama ma ouais et 5 millions bongo, ouais, Nzambio mawa vraiment, hein. Tu m'as soutenu, mais les cas bien. Quand on quatre téléphone na eboué, ha! Ah nous c'est bien, nous ça la fête. Pourquoi? Parce que Azan a besoin au échouer, Azan a besoin au avancer, Azan a besoin au évoluer. Donc Azela kanae kaka échec na yo, Azela kanae kaka malheur na yo, Azela kanae kaka ibaka ki pas na yo, il y a un souci, il y a quelque chose qui ne va pas. Si on dit que bongo tout autour na yo, à ces comportements tout autour na yo, keba, faut réfléchir. Faut réfléchir. Faut yébela. Dit au balinga, faut yébela. Tu vois? Et comme 7e point, moutou ça jaloux na yo, à supporter ka jamais va payer ça ba compliment. Ça ba complimenter à sa leste. À sa leste. Et ça qui est mal à l'aise. Et ça, la question, ma bé, ko ba ki ba lobi et lo mo boye, il y a bien vis-à-vis na yo. Vous comprenez? Dès qu'on a bien le azan tendance ya ko dévaloriser yo. En a tendance ya ko celui qui kamu ba lobi et ça avantage na yo, alinga tourner attention plus pas na ye, ba lobi la plus yé que yo. Donc yo le ça eza malunga te, yo le ça eza bien te, ya osala ngo mie, ya sala ngo mie ya likio. Donc azan a tendance ya ko vraiment ya ko supporter te ke balo lo moko bien te concernant so même mutu moya bon aza tout autour na yo banda ko tala ye bien banda ko examiner ba blora miki ko comprendre que il y a un souci comme 8e point mutu aza jaloux na yo a comme azana obsession moko vis-à-vis na yo osa même pas likanis aza na obsession moko aveugle na vie na yo oso comprendre même si mona bon aza mon camarade na na face aza ni moninga na Instagram même la vie boye beaucoup dans l'antième puis ça n'a même pas mbote bon mbote c'est un peu bon mbote c'est rien puis ça n'a bien mbote mais ozo mona ke asa toi là que ça ki bozal raté boza ba pire boza ba camaradité mais na sima na yo yaya ayebi vie na yo banda lelo ti lobi ayebi ba difficulté de traverser banda lelo ti lobi ayebi ko moza na ndako na banda lelo ti lobi ayebi échec ya famille na banda lelo ti lobi
ayebi nani 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 baza ministre na famille na yo alors que na poto ayo na yebi ba projeté donc il y a impossible ayeba vie na yo de A à Z ma yebi vie na yo akota na passé na yo afouya passé na yo aza na dossier na yo même FBI akosa même CIA akosa même police criminelle akosa aza na dossier na yo même yo mokolo nzoto ya ba dossier mususu oyo ese bunga na mutu na ba dossier mususu oyo sala fort oyo efasa ya aza nango na maboko na ya simbi yango lokola je ne sais pas quoi dire. Donc aza tellement na obsession ya vie na yo ki comme tu te demandes mais qu'est-ce qui ne va pas? Quand tu te poses déjà ce genre de questions, qu'est-ce qu'il faut avec ce genre de personnes? Maman, organise-toi au sala nzela na yo. Parce que mokili oyo eza makambo ebele. Mokili oyo eza ndenge. Oso comprendre, il faut qu'on yeba nani aza nani na vie na yo. N'est-ce pas bien, il faut oyeba. So le monde aza na obsession moko vis-à-vis na yo, aza tellement obsédé na vie na yo. Faut okeba. Mutu mususu asepelaka na yo, alingaka za na yo, alingaka yeba nde nini est-ce que oza bien, osala ke bien, ezali yebana. Mais mutu mususu okomona ke asala tout a écarté yo atia loin, baza informé koleka mo mokolo nzoto. Faut okeba. Oui, faut okeba, faut landela de près. Eba ezali ya quoi? Vous comprendre? Oui. Comme 9e point. Mutoyo aza jaloux na yo. Mutoyo alingaka o te. Aza mutoyo asala confiance te. Asala confiance te. Quoi que tu fasses, akolisaka na confiance na o te parce que na sa mutema na ye asala na ndenge moko boye atayelaka yo. Aza déjà na image moko boye alatisa yo. Aza déjà na ndenge moko alingi yo ozala. Ikoza pe ndenge ngo osozala ngo ikoza pe ndenge ngo eza ndenge moko bozalaka mais osala effort olongwa o travailler personnalité na yo o travailler personnage na yo osala effort obima lelo wana osala effort okoma na niveau moko évoluer non hier abandozongisa okaka na ba erreur mbe erreur on osala ka wana abandozongiso nango kaka po kaka alakisa oki fasta lokaka boye. Vous comprenez? Akolakisa oki aza na confiance na te quoi que tu fasses ateza bien ndenge nini akozalaka jamais na confiance na yo. Pourquoi? Parce que alingaka te aza jaloux na yo alingaka vi na te. Vous comprenez? Si mutu malgré l'effort ozosala, malgré ozo rassurer ye, malgré ozo tia ye à l'aise, malgré ozo tout ce que tu peux pour que ça marche, mais mutu wana ozosala kaka confiance te, faut okeba. Il y a un souci quelque part. Vous comprenez? Moi jalousie eza quelque part, d'une manière ou d'une autre, eza quelque part. Donc faut banda ko tala lo nyo so pour tozala mo besoin. Tu vois? Et comme 10e point, mutango wana ka wana wasala ko confiance te. Poza la jaloux makasi bon pona yo, aza muto ye moko pe amisala la confiance te. Po muto aza na confiance na ye moko, aza na temps okuta ba vie ba to banda ko fouiller banda ko fouiner banda ko landa ba détail te. Muto na confiance na ye moko, ayebi ke naza mutu, naza ba défaut, mais naza ka ba défaut na ba qualité. Donc ndenge zo mene vie na o tranquille, ndenge pe na ko mene vie na nga tranquille. Comme tu te bats, moi aussi je peux me battre. Comme tu t'en sors, moi aussi je peux m'en sortir. Ndenge nzamba atala ba dossier na ndenge nzamba atala ba dossier na nga. Donc nzamba atala ba dossier na nga na tananga, atala ba dossier na na tana yo. Donc asa muto zo se faire confiance. Somo muto asa trop jaloux na ba ndenge mo boye, iba ki muto wana pe asa na confiance na ye mo côté. Vous comprenez? Asa la confiance na ye mo c'est pas signe. Muto asa confiance na ye mo c'est pas so na ye, bo so bino balo c'est que non eloko wana osala ki bien ezaki bien wapi yango on ozoseka nga kaka po yo ayo osala ki jour ezaki boye na bona po a toujours tendance ya kozonga na vie na yo alors que yo pesa ye compliment par rapport eloko malamu ya sali ya tozonga kaka côté na yo donc asa la confiance na ye moko te côté la confiance na ye moko te wana eza eloko moko oyo nakoza na facilité ya kotravailler yango pa mutu na linga pa mutu aza en face na ngai nakoko rassurer yo nakoko tia yo à l'aise, n'a pas soutenir le réseau ça de façon et permettre yo et avancer évoluer sur un résultat positif pour permettre autant de choses au long wana jalousie wana mais si on observe fort nyonso
Mutu aza na confiance na ye moko te boye aza jaloux na yo. Osala effort, omeka ko soutenir ye, omeka ko zala na ye, omeka ko lakisa ye ba ndenge na kosala po ye pe avancer pas évoluer mais changement eza te aza kaka na complexe d'infériorité vis-à-vis na yo. Yebake eza malamu te. Suka ekozwa lire moko malamu te. Donc faut kokeba. Il faut kokeba. Tu vois? Vraiment la famille oyo eza 10 points na bomisaki pour tolobela na kati ya jalousie. 10 points oyo soki oza na temps ya kotalaka yango omonaka mpo bamutu oyo aza jaloux na yo ou pas et puis na côté na yo moko pe eza 10 points oyo faut travailler na côté na yo so moni koza na ba point parmi ba point 10 na cité eza na point moko oyo esalaka yo zwa temps ya kotravailler yango de façon que permettre yo ozala de moins en moins jaloux okoki jamais kozala sans jalousie 100% ezala te eya ba jalousie mosusu eza nango mpo mabe te eza juste ke omoni mutu osala eloko otali obiki ah eza bien yo pe o apprendre aussi longtemps jalousie na yo eza pour o apprendre quelque chose oyo ko permettre o évoluer ko permettre o avancer nga personnellement ça ne me gêne pas so faut na vie na ngai pour o apprendre quelque chose oyo ko soutenir ba projet na yo oyo ko permettre o avancer je suis prête à te soutenir moi je soutiens les gens sans problème na problème o soutenir batuti na problème o revenir en aide à batuti na difficulté te ke na expliqué mon truc, non, la somme que l'on place dans la difficulté, dans la complexe ou en fait. Donc, je me sens bien aussi autour d'un gars, ils ont la bateau, et puis dans la complexe ou en on a poser question par rapport à l'autre mot, ça là qui, on a analyser, on a tourner, on a matin, on a comme si que, l'on poser question, on a, donc, l'on au sala ce qui nini. Non. Faut tout ça là, effort, on a besoin de tout au yeko là, bah, si, on a la jalousie vis-à-vis de mon ninga, on a travailler en haut. On met à travailler en haut, tout ça parfait, tout ça batou, mais ça il faut travailler de façon qui et tout ça na kimia na tout tourne abisson. Pour ça on a la jalousie moi des grands vis-à-vis à mon bali aux na yezo ko empêcher à même la vie mon soit pas rio. Ça veut dire qu'il y a un souci. À ça la droit, à ça moi na batou, à ça leki ya batou, à ça yaya batou, à ça noko ya batou, à ça tout à coup ya batou. Donc ça veut dire que à part yo et ça va tout soit na vie na c'est qui est tout à fait logique. C'est qui est tout à fait logique. Côté réussite, ya mokili. Ce bateau tourne, on va réussir. Ya, betama beaucoup. Ça fait du bien d'avoir autour de toi les gens qui évoluent, les gens qui avancent, les gens qui montent. Nga personnellement, ça me fait plaisir parce que tourne, on a déjà moutou moi qu'on neuf sanga 2000 euros, ça me pour neuf sanga 3000 euros. Au lieu où ça a le bateau, à tout besoin 50 euros, à ça n'a monté. À tout besoin 10 euros, à ça n'a monté. Ça fait du bien aux alentours. Le bateau va être capable de soutenir votre projet na yo. Tu vois? Sans pourtant aimer ma jalousie de ndenge moko boy. Tu vois ce que je pense. Donc c'est vraiment idée na na pisabilo lelo parce que moni na vie hein quand ça trop envahissant sur comme abe sur mo mal à l'aise tout ça ça tourne yo. Donc pour garder ba relation yo za nango pour les relations za nango za ya libala et za la relation ya amitié ya tu es obligé ya kotika baninga espace osali obligé kotika baninga espace osali na obligation kotika baninga espace ba respirer pour respirer omoni si on posera trop de questions maman travaille le côté là koyo ba vie privée ba détail ba ndenge mo boité so mutu alingaka yo mutu na besoin ko ba vie na ye osa besoin ko poser question te ye mo reçoit courage akoya ko yebisa OK ah terminer l'orbe eza boy tout le monde peut poser question moi mokie a formuler l'harmonie sans problème parce que attend la confiance na ko yebisa makambo azo kalisa so mutu azo yebisa makambo te abi pourquoi azo yebisa makambo te asa pas obligé ko yebisa te tu vois c'est un peu ça le problème azali plus l'obligation ko yebisa makambo na été et le ça so passe na poto mingi ya ngwana so na zo sala comme na bina ko yebisa te na ça na droit ya ko yebisa yo na ko yebisa te na sali na obligation ya ko yebisa à tout prix pourquoi la fin na tout prix pour d'abord yo zanani entre nous pour zanani donc si vous avez besoin expliquer les comment expliquer si vous avez besoin expliquer ta expliquer te quand envahir vina été ko sala ba question belé te ça dérange et si vous êtes trop possessif hein je vais te dire une bonne chose soit place à moninga bon ça l'échange mon nous êtes trop possessif wana ça l'effort au s'échanger place na moninga ça le quoi sur moninga m'ta trop possessif vis-à-vis na yo et qu'on permettre yo au comprendre que
au fur et à mesure oza trop possessif vis-à-vis ya moninga oza koétouffe sala échange ya barole so bano sala échange de temps en temps omonaki kopermettre okóma na mwa bienveillance moko boye okóma na tendance ya koévite koétouffe moninga aza pembeni na yo toza nango besoin eloko mosusu na oyebisa likambo ya confiance likambo ya confiance je vais te dire une bonne chose so olingi relation oza nango ezala relation moko durable relation moko stable yaya tu dois d'abord commencer à te faire confiance toi yaya yebaki oza mutu omoni nzambe azwa mpenza ta na ye azwi mpenza ta na ye akopo kosala mpe bandeke na ye jour wana akosala mpe banioka na ye jour wana akosala nde mpe bafourmi jour wana mazwi tan asali yo mutu apesi yo mutu mpona korefléchir peu importe niveau ya classe oza nango peu importe niveau ya instruction ozwa na vie peu importe ya niveau oyo ozali peu importe banano evoluaka yaya fo komitiaka na place na yo atake mutu nzambe asala rien que par rapport ya respect vis-à-vis ya nzambe asala yo fo komitiaka na place na yo ozalaka na confiance na yo soki naza biloko nakoka kosala te na vie eza biloko nakoka koréalize te nzambe aza zoba te ati bato tour na ngai je vais demander je vais poser des questions na bato baza compétent bato bayebi bato baleki ngai moi ça ne me dérange pas mais on maintenant mitia bacomplexe moko boye wana mitia bacomplexe infériorité bandenge moko boke oyo oza non yaya mitiaka na place non misala mutu ya valeur parce que nzambe asala wana bavaleur nyonso nzambe asala wana bavaleur nyonso apesa yo bacapacité nyonso oyo ozomérite ce qui fait que kosala makambo na ndenge te koza nde toza na se nde toza na valeur te opesa bato mosusu bavaleur bandenge moko boye moko diminue yo jamais mama mipesaka valeur mipesaka barespect mitiaka na place na yo kobosa nde nzambe asala yo azwa temps osala yo soki amonaki ozalaki niti yango asala yo te mais teba nzambe ayebi ke oza mutu oza bavaleur asala yo mutu donc milingaka mipesaka barespect mipesaka bavaleur kozala na complexe d'infériorité te ozo comprendre milingaka misalaka confiance wana eloko ya liboso eloko ya mibale yaya sala baninga baza autour na yo confiance pesaka confiance epai ya bana na yo sala confiance epai mobali na yo epai ya mwasi na yo baninga oza bango tout autour zaka na confiance na bango omoni ngaso nayebi soki non naza besoin osalela ngai eloko boye natikeli yo yango nayebi kosala yango et soki opesi ngai eloko nasalela yo ne t'en fais pas na osalela yango ozo comprendre non soki nakoka kosala yo tona biso nakoka te soki kamfo nasala eki nala tata biso naza na temps te na kotourne tour apo te mpona nabanda kotourne non na biso ke yamoni eloko na kosala yango te yamoni temps oyo oza na besoin na kodispose yango mpona yo te mais soki naza na temps ya kosalela eloko yango yaya na kosalela yango sans problème pourquoi parce que naza na besoin tosala relation moko ya bien tobâtir relation moko stable à long terme en fait à long terme relation moko à long terme naza besoin te ke na banda kochangeaka bacamarade nalongwaka bamilliere nyonso non eza bato mosusu bakota na vie na ngai même si tobenga na mikolo nyonso te même si tokota na mikolo nyonso tu te mais asala so espace na motema na ngai espace wana naosala tu na conserve yango na garde yango tu vois et ça très important mpona barelation toza nango tout autour na biso mpona bato vana bango tout autour na biso vraiment la famille c'est ce que j'avais à partager avec vous vraiment natenaki tolobela likambo ya jalousie natia basigne babiloko oyo elakisaka ke moto oyo aza jaloux obe aza jaloux na yo te obe na kote na yo moko biloko omonaka ke esalaka mpe na kati na yo moko ozomonaka eloko oyo naza jaloux ya moto oyo yo moko okoma kodetecte yango yango napesi bapoint yo moko na kote moko kodetecte aliro na ozwa na jaloux mwa mwasi oyo modele na tayelaka ye naza jaloux na osala ndenge mpona longola jalousie yango na osala ndenge mpona kitisa yango na osala ndenge mpo tovivre en harmonie sans pourtant na kopiétiner babandi na ye sans pourtant na kopiétiner babandi na nga tu vois donc c'est ça que j'avais à partager avec vous la famille vraiment ça me fera très plaisir si vous repartagez vidéo oyo surtout si vous aimez et surtout si vous s'abonnez na page YouTube na ngai ou na page Facebook na ngai vraiment c'était maman na ngai nzama patela biso asunga biso a protéger biso tukutana na vidéo ya sika merci à la prochaine.